Saratola TV. Saratola TV. Saratola TV. Donc il y a des gens qui ont été qui ont été qui non. Azaki Moutou a repéré presque biso ba petit toujours un simane ba conseil et belé bon. Il est mort toujours si le coup muka et pas Nzambe Nzamba zora le coup parce que mon tapé ça biso ya Jani et puis mon tabo to les biso donc mingi le ba isa vraiment. Saratola TV. Saratola TV. Nathalie comment tu demandes bah tu vas signer une liste à Kaya Mongona pour moi on a décidé bah bon tu vas voler comment tu as confié bah parce que nous bah mon et mon ami suffisant et ça normalité au moni libanga sur une des chakou au sécaté c'est un jour peut comme là-bas c'est pas bien bon il y a mon confi mais mon ami juste et ça normalité c'est pas bien. Congo ofandi na Kinshasa to pe na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu mpona bino eye bino bato bozalaki kolela na baservice lokola expédition ya bakoli par avion bato kouta Chine mpona kokota na RDC to pe na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye kofacilite bino tâche mpona baservice lokola chargement pe dédouanement ya conteneur pour to pe groupage assistance commande achat na Chine to pe kosomba biloko na Alibaba bazali mpe na baservice ya règlement pe paiement bafacture ya mbongo ya bafournisseur na bino oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili te basalaka pe suivi pe contrôle ya qualité ya baproduit to pe ya biloko oyo bosombi na Chine. Otuninga adresse soki olingi okutana na bandeko ya agence ISA logistique multiservice baza na bango esika ya kobunga te soki kaka okomi na numéro 72 86 ya Avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to pe okoki kobenga bango na banimero ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout na prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure.
ayebisi ngai yo mama ida est-ce que message otoyoki eza ya solo ngai message nini babi Jani Faye akufi nabi Jani owapi ngai nayebika nde bato basalaka baje na bango wana ya ba YouTube banini ngai bia te bakosi toyoki sangwa liwa ya Jani te eloko moyo toyoki ya Jani eza te ngai bi Jani azalaka na poto ya liwa nayoki te noki bato bakomo benga baotuna ngai nga mpe na yo verifie te na verifie sikoyo epa bachef na biso ya lise boy babi ya solo Jani auti okufa kala mingi te en tout cas nazalaki vraiment émotionné makasi souvenir nini otika na Jani Faye oza chance ya tourner na ye bon Jani nazwa chance ya tourner na ye filme mais tableau moko tokutana te Maman Ida, moi question qui est lui, aux autres chances de jouer dans Jani, mais aux autres chances de retourner les films moko. Côté positif, Jani Faye, où il y a côté positif, on a l'impression sur scène. Bon, Azaï vraiment humble, Azaï qui n'a commis qui ça, Azaï qui surtout que c'est quand même te soit bané représenté, mais il est mis nous n'ayons bien ni. Donc quand c'est quand tu pas Jani, et ça le quoi, mutual le retard ni reseka ernios. Azaï qui bien naturel comme on a candana été. Naturel comme on a été Jani azene mina mutu bonde to yo kalelo ke comédien na obo bazo yo kanate. Ya Jani comme naturel ko yo kate. Ya Jani comme tu ko kate lelo oyo matanga yo bima makambu ebele matanga il na déplace il aime chéri il n'aime pas major bisadi di main makamambongo 10 000 € et 8 000 € d'après yo c'est le nenda yo ki makamambongo mutasala alama lamu na bino makambongo etali bakonzi voilà bisote bisoto zoka kaka basango kuna 100 000 kuna 10 000 kuna boye mais na misu siko moi peto mona moi ça te po za dirigé par bakonzi OK ozok po atana moni na ozwango pété c'est ça donc pour la makamambongo nga kuta taide te compréhension question za lotu na eboto bon message ni opesa pour la famille biologique ya Jani Faye pe na famille artistique mobimba bon message na opesa biso nyonso tozana mawa voilà biso nyonso tozana pasi tolela Jani OK parce que so Nathalie Jani azana chic choc loyenge OK biso tozaki na nouvelle loyenge et pas ya président biso maître pas mangwa ulaila pe à son âme voilà donc tozali le quoi bana tata moko memba mama différence voilà nouvelle loyenge na baloyenga ne zali le quoi papa na biso sikoyo ko kabwana na ndezaki ba mama donc le théâtre oui toza sikoyo bana penza ya ndaku moko voilà na chic choc loyenge donc souci les sons nini pour la bino bata théâtre on a peut-être ba ya théâtre ya mboka na biso bino ba artiste comédien ou musical les sons nini mo attirer par rapport à liwa les sons zaka to changer comportement OK to zala mingi respect to zala na komi kitisa donc iboto si ez mes sincères condoléances tonton ouais merci qui m'a micro dans le dessus yo ouais mystique tu regardes ici par rapport à G voilà tu partager comme on collègue n'aime pas faire gatiki biso OK nzambe mo apesa ga nzambe mo aswaka voilà liwa lo kwa posa toilette atoza rambo ko taka wese olobi liwa lo kwa posa toilette liwa ya lo kwa posa wese c'est bakima wese te ya lo kwa liwa atoza nani tu esengo dae o daega yo moni yesu kutu mona nzambe maraki to seko kama kufa nanu OK tu partager comme mawa nzambe mo vous êtes bien la prison je ne sais pas faut ça va recherche. Voilà, on est là toujours na matanga ya kondo Jani Faye azaki baoba azaki moko ya ba artiste comédien c'est plus qui vraiment un mokili mobimba. Lelo oyo kondo Jani Faye akei mais il y a des soupçons sur bima par rapport ya disparition ya kondo Jani Faye matanga ya kondo et la mine à deux places na Etcheri na Major Bisaï d'après les artistes comédiens et ça des autres to et ça façon oyo ba organiser matanga. Ya biso des autres écoute bien ça le plat plié. Ça le plat plié les qui n'a des autres. Pour Bembera moko. Ah non moi qui a. Parce que vous voulez passer par là pourquoi? Et nini? Et ça le plat plié ça passer par là.
c'est que famille bazana manque ya organisation éparpillé le plat plié éparpillé tu regardes sur la orphelinat on a féminin na sur la orphelinat na mtu maboke tingwa donc montage je vous rattrape pour le montage mais mutu là soit koufi déjà voilà maratro asala ki boye mais et ça la passe mutema mais famille na bango ba soit atteint aussi supporter pour nzambeka ye mo yebi kondo Johnny Faye akufi atikala osala trouble te azala toujours malamu na biso mais lelo kondo azalaka pe mama na bosser azalaka parce que ça sauté mais matanga toki cagnotte zaki à 10 000 euros mais cagnotte bimi à 8 000 euros d'après leur qui cagnotte bimi à 8 000 euros 2 000 kr si vous bana basimbe mwango na ko ba kombo na bango te vraiment bato basimbe ba mungu wana tout ba kombo wana yo ba kombo na bango te ngaza mtafiria yo ça ba kombo na bango te ezalime yo lo baga nani basima yikayo wana partout le monde nse ba ba kombo wa ngai wa de ba yonza ba bandali partout ba yebi kinga comprendre mais bato basimba yikayo wana seki basaba miyibi na tangi kombo mutu te moni bato basimba yi liste kaya mbongo wana pour mbongo mona te seki ba bango to ba voler comment mutakufi ba pesi no ba mbongo mais mona ni suffisant et ça normalité vraiment omoni libanga so ezwi ndeke chaku kosekate c'est un jour pe comme la bango c'est pas bien bozwi mbongo ya muta kufi mais emona ni juste été et ça normalité c'est pas bien ouais pas ces ara que na ba fan na milieu na biso artistique toujours un problème mo to kufeli mobutu na biso donc ça passe via kendagi na bulga de suma biso après via zongi koli donc pour on ko ça l'analyse on les passe voilà muto bino bozela oya bosa ni makamba film mais bazongi ni lokwa koli donc eze lokwa esengoti eze loko moro biso to mona oka tuye bat ba olela mais auto perdre on a to perdre mutu mususu et puis na liwa ndeni liwa auto yo kama mutu yo donc c'est ça passe ya makasi souvenir na malamu zo garder na perdre ya Johnny Faye souvenir ya Johnny batutu ba bien seka kaka OK ya zaki muto atapto tumboli biso to yiso to to ya tuna za nzonzi ba shege ba yebi to bika to kuta na ve Johnny to créer l'auto ya osala so to beti yango na miso bato avant na calme puis na to mona kana net ya ta na kana expression ya ikaka nita oseka tant to bando tumbole wana omona pena ke mo ai tonde ala na njima la ofinga biso to biso muto yebi so afinga so keke to seki to meli c'est ça donc viona na yebi te place za vendre na bato muso place za ola mais na vie na biso artistique na milieu artistique na tikolo mona viona fâché te na tikolo mona viona un problème na muto donc parce que ande bazong se biso ekoli parce que ande bazong se biso koli mais c'est lo ba soupçonner zo bimaki muto donc se biso ya Johnny Faye koli c'est l'abri no zayi mo sine ya ndako d'après yo là oyoki ke l'abri nous toza cause ya liwa ya Johnny Faye oyo zayi moko ya bandeko na et ça ndenge bon baloba adage moko maininga na pambati voilà baza appelé le mot baloba susu ke faut en la preuve ya likambo omoni voilà comprendre donc oyo muta sali soki muta ngo sali yango elo ekufa te na mukili ya mupepe voilà biso tout okeni toza ba dans nzambe te poto ka justice na se justice a mutu nyonso na mukili eza pa nzambe voilà donc o ayebi cause aliwa soki eza nde bato baoloba soki va kufi normal gloire à Dieu la vie continue ezala yo ezala nga biso tout oleka mais so eza ke mutu na kati wana culpabilité wana et a passé ba fa ke l'église a tout bela so eza mutu abomi mais so eza ke va kufi normal la vie continue mais pas ces accords que autres zoyoka ce qui est bongo mais habité mais c'est bon les sons il faut tirer parce que Johnny a vaincu un peu mutumoko azaki modèle prévenir que tout moni bandeko na bino misusu oyo batiki batana bango na poto pour accompagner corps et aujourd'hui na mona toza ebelé awa ba comédien ba musicien chroniqueur ainsi que journaliste les sons il faut bisoto tirer parce que dans toutes circonstances, tu es obligé de retirer les sons moko. Malgré les ondes dit mais Johnny a fait ce que Dieu a tindaki na kati ya mokili. Ce que biso ba totikali, les sons il faut tirer. Biso totikali ko bongwama ezaka atoke église. Mon auto monio, ezapeli te ya munene, ezapeli église. Ezap maman na message. Mutazaki na bomo ya kufi. A plus à coup na problème ni tozo ka koto via moi si koto makam belé zobim donc makam sou na vie pour ote ya mananu yo moko na vie na ba âge to ok na ngo déjà so moni likamo koi déjà nga pe na olingate elanga déjà ko te ya donc mutu nyoso za maile so atali te o eza leso vina
Alors, tant qu'on vit dans la vie, on a mobile, il faut que mobile on nous lingi. Tant qu'on a moi, il faut que moi si nous lingi. Pour nous amener soit personne moi sur la vie gloire à Dieu, toi personne mobile dans la vie gloire à Dieu. Mais si quoi, aucune place moi, au monique est si mal, on te tika. Tika, oh tu es à la leçon. Yo quand il faut que passer à terre, quand on devient derrière boué, na auto yo quand net singa mo pe na ko so par exemple na bala, muta so singa parler na ce te yo tinga l'auto sila. C'est maintenant coup faut na ba azo nzamba bomse. Voilà. Donc il y a déjà leçon. Il y a déjà leçon donc passe toi na ngoyo quoi ta. Ve faire dakina mambe bele ve faire que ndaki poto atia internet. Internet bimina qu'il fallait via à jouer na ba pièce ba chaîne na ba internet to sala sana na ba kin to perdre to zangi muto ko ba accès en plus na ba chaîne déjà passe au quoi. Qu'est-ce que poto ka bona biso na yo likamna lo chocho 10 000 € na ndenga mikili kuna aweye 8 000 € d'après. Bon, ngazaki na réunion na mono ba vi ba lobaki na ba master donc selon bango ba lobi que eye oui, Babi a fait sa famille. Gloire à Dieu. Moutou soit coupé, exact que sa boutique. So yo bénéficier la mbongo ya liwa ya moutou, exact que yo kanisa lokola que ya vité. Donc des ans ya ki mbongo ba fait sa famille la gloire à Dieu. Mais pas ces zaka que oyo to zangi totalement là. Moutou to zangi encore za susu nani lobi. Donc c'est ça donc. Merci beaucoup. OK, merci Toti. Vous avez commencé tomoni ndenge matanga eleki tomoni ndenge nosele bamaki na kati ya internet après kokunda Janifa s'attendre bosala. En fait, toujours rendre un dernier hommage na biso parce que toujours rendre un dernier hommage na biso par rapport à Jani Azaki est important dans la vie na biso, il était envié. Oyo Azaki vraiment proche na mututu abanda côté ya mutunyo son nom pesa mutunyo son concert tout le monde a yebi yango donc ya jana za mutu oyo izate kende batu balobaka ke so mutu akufi ndoko ya ko loba bola mupona ye non Azaki mutu abanda ko pesa presque biso ba petio tozo ya simana ba conseil ebele bon il est mort tozo si le kumuka et pas nzambe nzamba zora le kumu parce que mo mutu pesa biso ya Jani et puis mo mutu botoli biso ye donc mingi loba eza vraiment. Mais comment à chaque fois ceux qui beaucoup fait les comédiens makambo bimara toujours rebelle na nyoso to uti ko yo kabimi na kati internet concernant liwa ya Janifa. Ba comédien na bango le ba parce que on est des artistes tout ça ba homme public parce que ceux qui liwa moreye na ngambo ba comédien souvent au monde a mingi ba loba ba comédien ba kufa rebelle ba comédien ba kufa trop ba ye ba raté pourquoi ba loba bon parce que ba comédien ba reconnu mais surtout on dit bien na ba famille misusu eza ba non reconnu ba tu peux ba kufa mingi vraiment rebelle mais moi ba loba que bango ba kufa mingi ezate parce que ba reconnu les comédiens mon so kufi du coup partout ba ye ba mbala moko au comprend on a ça souvent de ba loba mais sinon on est des artistes tozawanaka pour na osala musala soki nzamba benga yibiso eza destin ya mututu passage obligé mutu atikala éternellement ya mokili aza te biso nyonso tolegaka wana lelo eza ya Jani mutu akei atiki biso lobi mpe ekozala mutu mosusu oyo akotika biso comprendre donc eza chemin ya biso nyonso liwa bakima yango te soki eyeye topermettre yango te tosouhaitera yango mpe te mais soki eye kaka nzamba zwara lokumu liwa ya Janifa ba comédien mususu baza d'accord nango parce que balobi ya Jani pe atambola ki mabe mais pourquoi quoi disait toujours non il faut arrêter ba biloko oyo ya Jani atikala otambo mabe atamuke te aza mutu aza mosantu te bozala maokuna il y a des questions mususu to éviter yango ya Jani aza mutu aza mosantu te mais je ne pense pas que à kotambola mabe ya ndenge bolo babongo ça sans polémique non sans polémique bien sûr mais il faut tous na ba question mususu ya opposer hein mutu déjà kufi to lukaka to kotsa mara mususu penze bele te sara bien te sara propreté donc azaki mutu azaki na biso soto loba Jana azaki mosantu te to loba ngo mel fois to bandela ngote mutu yo za masumu nga za masumu ya za masumu dans mutu to atambola na lolenge esengeli so esengi tana ekoka kufa kufe lobi de ya Jana kufi pona mabasa laki te zatana ekoki kufa kufi mabeni ya session de tuna tunyo question que ça mabe oyo ki ya salaki salaki ni comme on dit simba terrain wana te je mettais OK merci beaucoup à part ya moi sinaye le loto moni moi c'est ya Janifa la bruna tikali
atikali na bana est-ce que bosololaki mpe te na fondation Mama Denise bakoka kofutela bango billet na bana baya korendre papa bango baderne hommage na Kinshasa bino bacomédie bosololaki na fondation Mama Denise te mpo bameka mpe kosombela bango mpe babillet baya korendre motuya oyo biso tosengaki tozali na besoin ya koria awa tolansaki message epa mama je crois Maxime talancé moto liboso a lancé message et puis maman ayoki atindi délégation 2 personnes baye na corps awa l'important c'est ça nyonso etika tozela tokunda vie et puis on voit tout après bakotokosama nyonso pour le moment te mbama te mpo toza na souci so tobi tokoma otouche toza mpe surcharge te tolela nano vie toka toyeba dernier hommage ya respect parce que azalaki franco na biso bacomédien tomérite topesi nano honneur mo boye wana eza malamu mingi makambo mosusu peut-être koya après toyeba même si famille nano mama totano mama kuto ya tikali maman wana aza nano important makasi parce que aza na choc moko mutu moko takoyosana yango na moment oyo kokweyisa elombe mobali lokwa ya jani mbinga mobali lokwa ya jani bongo akufi akei donc c'est un peu difficile.
Keba. Pardon, papa, pardon. Sécurité, nous demandons à la presse de regagner leur place s'il vous plaît. Nous allons débuter avec la cérémonie. Ok, chers amis de la presse, regagnez vos places s'il vous plaît. Nous allons débuter avec la cérémonie d'hommage à Gianni Faye. Les amis de la presse, pour ceux qui n'ont pas dans respect de l'identité, ceux qui, après 2 minutes d'entraînement, sur la sécurité merde puisqu'il est venu. Par respect, deuxième de regarder place, peut-être dans la cérémonie. Et les jours là, nous sommes pas venus juste avant la première minute pour la cérémonie. Chef, pardon.
Nossa, uma nossa. Não, não. Ça va, ça va. Ok, ça va. La gaieté. Delphine Silla,
Bien en tout cas dans l'ensemble de l'équipe bien. Il est vrai que les acquis compliqués pour Kota Kobima. Gianni, au moins il y a beaucoup de choses à tourner sous mais au Sala et Gardaï. OK. Au Sala et Gardaï Penza et ça katika na mito abatu. Tout le monde peut Gianni Sala et Sala. Pour ba fan baye. Ba famille bato apoto ba se déplacer baye. Bato baye belé na biso na bato na ko imaginer te. Et na kati ya nyonso wana eleki bien. Très bien. Bato ba soinité, bato ba bundité, bato ba silikanité. Bobe sika makambo ezalaka ezalaka moi benda benda. O alinga ezala bo alinga ezala bo mais dans l'ensemble nyonso ezaka ko nyonso eleka bien. Na muto alinga ke sa mabo. Na muto alinga sa mabo. Objectif final nango ezaka nyonso eleka bien. Alors biso ozaki wana mais quand on kota mais quand bima surtout so bota mona muto wa Belgique candidat patron na Poutine. Ezaka pe moi pas si mingi. Mais quand même empêcher biso te total à tout monde à tout les la to comprendre la réalité à vie. Ça Nzambe bazaki wana lokwa ba pasteur de la foi Jean-Paul Mayata. Voilà. Et singa kutanda lukala Nzambe. So musa Nzambe oluko bo ifo mona na po so mona ntema. Vraiment. OK. On manager na so mta obenga. Voilà. Donc je vous dis mamboza mo ebele mais dans l'ensemble matin. Merci. Après matin on a dit que les autres mardi mercredi jeudi tous en plateau moko tous on a ko sala analyse pour na matin. Merci beaucoup. Ndeka tout le kelikole za na libaku te même ko la kutana na libanga. Ne accompagner kelikole za na libaku dobo. Dobo c'est-à-dire na ndinga dobo. On s'en faut bater. Te beloti ba fossette. Kumba kimbiko. Oh kumba kumbiko. Donc moto na goût. Donc pour le matin. Organisation arrivée à Maman Belvique, la patronne à Poutine. Déjà, je suis très content. Il y a comme une mobilisation, il y a des comédiens, organisation na bango, unité na bango. Voilà.
baye po ba rendre ba hommage à suka na oyo do azaki trop cher pour na bango na kombo ya Johnny Fay et Sali Esengo mais na lobi était kaka na ba place à matanga pe ba leçon et pe sa meka na place à matanga pe makambo ebele et les kaka et ça les maka mais je demanderai aux comédiens l'unité l'amour oyo ba prouvaka lorsque moninga na bango azate ba témoignaka pe bolingo wana ba manifesta kango lorsque baza vivant voilà à travers ba œuvre na bango à travers makambo o bazo ko sala à travers ma ba réalité onyo sotozo kutana na yango donc ça fait quelque chose de bien voilà c'est un peu ça par rapport à l'organisation matanga au monde ni allez bon quant à moi je dirais que ba obsèque qui a Kulutu Djani jusque là ezo le bien organisation eza nango bien sauf seulement ndetino mona espace wana ndetaki mokie ah d'accord parce que et refoulé ben débordement vous savez déjà faut boboyer ba ke ba place wana ba maman Belleville bakoya ba maman Milo ba maman Top ba président Elombe ba pasteur na biso ba papa na biso de la foi bakoya wana alors faut qu'on prévenir bisika oyo ebikeza bisika moko boya munene pour batwana base très à l'aise voilà même lorsque madame Bellevue est arrivée ni était qu'on avait bien organisé son arrivée et il y a qui est grave nakanisi à la veille Yomorodo Monaki qu'on était obligé d'aller chercher encore bah agent et sécurité qualifié les sous voilà pour bah y a pour ça la ceinture pour à longue place à Zalaki parce que il y a qui est difficile. Pourquoi? Parce que l'espace est moqué, tu vas entassé. Moutounion so azana besoin aya komona ba aya kotala ba star na ye ba ya kolela na bango ensemble alors bon l'essentiel déjà est si ba rendre ba hommage à Souka ba obsèque na et l'équipe bien même ata espace ezaki moqué et ça problème. Merci beaucoup Tadingala pas de mardi mercredi jeudi tu avez na temps sur la na plateau ya DAP production. Tout pensement par rapport à l'analyse matanga et puis est déroulé dans les bons. Voilà, donc déjà tu es le bienvenu. Onda Kunayo Teka Wasoda. Maintenant bon Zambé to Jali, ça dit focus Belleville Télévision. Toujours. Master réseau Leka. Toujours. Bon, merci beaucoup. Crée de derrière la caméra pour l'image qui est au moment de Teka performance sur moi maman. Après ma toujours soin taille bobo na bokas toujours il y a Credo. Derrière la caméra, au bien à 12h15, 12h17, on est ensemble pour ça. Merci, on est là toujours. Donc, Belleville, la patronne, famille Bota Paris, famille Bota Londres. Vous consommez toujours Master. Vous consommez toujours Master na Bella Télévision. Vous s'abonnez, vous partagez, vous salabissez énormément à plaisir. Et puis,